Bonjour, bonjour, bonjour les groupes. Bonjour, Basoda et Tata Simon Kimbangu Kiangani Bana Elembo. Mobilisation, ils ont l'habitude toujours Mikolo ezalika mobilisation. Mobilisation, ngai papa dit na eko chama le bezalike. Mobilisation la bise ezali derrière papa Simon Kimbangu Kiangani. Vrai mobile yangwana. Sima ya mutu te kozala sima papa di te, sima ya nani te, sima ya nani te. Zala sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani soda na ye. Même ici, ndenge papa diangenda pa lobaka soki elembo na yo ezalaki ya kobika te, sosola makambo ezoleka na tango na mouvement. Avant mopepe oyo papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki yango mbala ombala. Mopepe ya turo oyo papa rife pa bandai kolobango na ba réunion. Mukolo asepela bana loba papa lobi mopepe ya turo eza na mouvement eza makasi. Mais ndenge ko bimela de to yebite. To moni yango ndenge bimeli. Papa Armel afingi papa. Papa Armel yenda bimi coach ya kochaka papa apesaka papa maloba ya koloba. Esa ya kobombati. Papa Armel aza mutu lokola biso nyonso. Ce tozobenge papa par respect ndenge ba papa bansonya biso église to benga na ba papa na ba mama. Malgré bango soki bakomi na bakibokonzi bakomi kobenga batu na kombetele. Ndafo yo dede alakisa biso enseignement kimbangiste papa et mama. Yango bagafi na ye biso to kobenga ye papa ndenge déontologie ya lingomba ezali. Donc zala sima ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Eza clair tokotika ko sensibiliser binote ba oyo bakobika milimo na bango bakososola maito zoloba mabena ye monani pendimami pambate na opesa bino exemple papa Apo Salimba azali conseiller en charge de communication na cabinet HR spirituel. Papa Armel azali conseiller en charge de sécurité. Bangomi bale bazali basali. Mais ce qui m'a bimi na cabinet ya papa ndenge papa Armel asali laki. Chargé à communication na cabinet ya kolobela pona papa Armel pona ko défendre ye ou bien a kolobela pona oyo anombaka ye communicateur. Tomoni papa apondenga sali ba émission pona ko défendre mokonzi na ye papa Armel. Asundoli papa. Soki azali chargé à communication et cabinet à Mokonzi, il faut défendre Libota les Santo Mobimba. Soki ayoki mabe et pas papa Zako, et tant que communicateur, il y a cabinet wana il faut défendre papa Zako. Soki ayoki mabe na kombo ya maman Marie Mwilu Tiangenda, il faut défendre. Soki ayoki mabe na kombo ya papa André Mbenza Kiangani, il faut défendre. Soki ayoki mabe et pas ya papa Rigen Diangenda Joseph, il faut défendre. Soki ayoki mabe et pas ya maman Marine Sona, il faut à défendre. Soki ayoki mabe na ba kombo ya ba maman na biso, basi ya ba papa na biso, ou bien ba ndeko na biso bana ya ba papa, il faut défendre. Mais papa pokuna yazate alakisi mokili kaki ko défendre mokonzi na ezali Armel parce que to yebi yango aloba yango déjà Armel muto asalaka po azonga na cabinet. Alors biso toza ba soda papa Kimbangu to ndimaka to kukufa po na lingomba kokufa ngo za batinzani te sikoyo komi biso ba sirva to sala musala biso soki ba mouvement mususu neti ba faki ba fliki ba moni likambo oyo papa Armel asali ezali mabe yo sirvi ozomona ngo mabe te ponani ozomona ngo mabe te ponani ozobomba bomba ozomona ngo mabe te ponani papa Modudu po biso tolobi ke botika ba désordre na mouvement totei mokonzi na ye papa Armel abenga ye na poto Nzafo Liberio na obotela wana lingi komona bango te papa Modudu awumisa te ba jija biso le 28 alanda makambo ezali clair to expliquer ye bakonzi bazala. Et le 29 a kosa papa ntima pa kasine ba kesi malingomba 2 ans balongwe ba silver yana droit kolongola biso ba silver. Mais lelo Armel asali ti lelo papa Modudu azawana zo ko counter pour lui. Tozo pesa bino ba séquence
tozolela te me tolakisa bino baséquence ya kotalaka bato bazali na kriki ya mabe papa donuse bango et puis kuna na Brazzaville nde papa alobaki kimona meso mais aregretaki kozala pasi mais kimona meso yango to banomona mpona koréclame bakotisa mise en place na ye banomination na ye lokola baintercale yango afingi papa toyoki yango alors basurveillant oyo boza ko se conscientiser derrière papa Armel ndenge toyokaki lobisa esisi la toyebi bino tovandaka na bino mpe awa na RDC ndenge bozokotaka bamachete na centre bobombi yango na sa bapantalon okoka te ndeko nanga okoka te soki bamachete me mangongela asilisaka biso na kinkole soki bamachete baarme botuna mpe bandeko ya 26 tobetala bango nzoto na plateau de bateki batambola la 3 jeep ya pire tuna lisolo wana na 2007 tobetala bango nzoto bapapa arma batelemi wana bamama Micheline batelemi bamona événement soda na baarme bamona ndeko tika okosa na okota no bachete okota na sa pantalon na centre okoka te jusque là to sa chargé na lutte tika la yo okoka te événement oyo basurveiller tata molimo sanso to alati biso nguya wana na peso ba séquence mangongele atoli na kinkole bato BDK bien ba nyonso bazala ba soldat na bango mais tout événement bakokati papa lataki biso pour te défendre papa arma ba maman Micheline do bakenda plateau de bateke ba botola boye ba o ba événement la faki to sala maman la scandale bakokati yo zochi la moté mais pas bato mais oyo biso to kosala yo papa ko défendre biso partout to kokende pour te défendre yi soki lelo biso na bandeko oyo tozala bango netere baparose bamakala tondima mpena tobunda tobundelaka nani to défendre papa bongo yo nzembo ya jeteki ndenge elobi ke totikali nsima ya tata molimo santo me totikali mpo tobundisa ye lokola satan azalaki chef ya basoldat emonani ke satan azali surveillant yo bandi mabe biso tobanga yo mpo yo nani yo papa simoki mbango kiangani te tokobanga yo te na bandeko wana bozokangamaka mpona kopesaka mwa baséquence yaka Teresa Beboya basurveillant oyo ya tata simoki mbango neti biso banza fo tozoloba oyo sans flatterie nga na kondima biso tokondima tokufi mpo tomona bokonzi ya likolo esengo na moto akufi na mosala ya nzambe bamasheti bozokotana nango na sa bapantalon toyebi bino na bakombola bino bokosana boyaki ki surveillant ki mokolo boyebi bifenema oyo biso bandaki bomwana tile tokomba tata tosalelaki surveillant te mpona kodéfendre papa erreur ya papa mambo ekose répété te bokokangama na basurveillant na bino wana kaka libanda me na centre boza na place te ntina nkamba moto afingi papa babakisi liso bafingi papa Rigen et puis yo surveillant ozoyebisa biso président AI botika baji wana toza wana mobile mpona papa nous mourons papa ye moko aloba na biso nzambe babundelaka ye nzambe babundelaka ye bakobundela nzambe na baséquence tout ekoya jamais nde totelema pembe na papa yo uti kuna kwatu libanda ta yo soki nani ilki oyobeta papa biso tokangi maboko papa kuluta lobango mpe na gombe bino bolingaka lisese ya nkolo yesu pesa litama mosusu kasi soki okufi okokende lifelo mpo nzambe atiaka yo mpe maboko ndenge nde otiki moninga beta yo oyo okufi toza wana toza mpona kodéfendre papa ndenge nde mpe aloba yango ndenge nazalaka na basurveillant nazali siri ata président Mobutu atindi combien de militaire na kokende te basurveillant yango babiso baoyo mpona papa tokonda ye mposa papa biso tovivre nde na baséquence tout ekoya jamais nde totelema pembe na papa yo uti kuna kwatu libanda ta yo soki nani ilki oyobeta papa biso tokangi maboko papa kuluta lobango mpe na gombe bino bolingaka lisese ya nkolo yesu pesa litama mosusu kasi soki okufi okokende lifelo mpo nzambe atiaka yo mpe maboko ndenge nde otiki moninga beta yo oyo okufi toza wana toza mpona kodéfendre papa ndenge nde mpe aloba yango ndenge nazalaka na basurveillant nazali siri ata président Mobutu atindi combien de militaire na kokende te basurveillant yango babiso baoyo mpona papa tokonda ye mposa papa biso tovivre nde na mokili bino bozovivre mpona papa Armel biso tozovivre mpona papa
tozawana mpepe yango papa lobaki nde yango esi eye ebondani ebandi na biso basurveillant po Satan azalaka mokonzi ya armée céleste emonani donc tozala derrière papa ya kobombeza lisuti makanisi na biso na kamba kaka matoli na biso tambalo makanisi na biso na kamba kaka matoli na biso tambalo